lobana ba preuve to yo kana voice ya Marie Jeanne oyo na yebite Bianca okoko lobani ni pona makambo no to yo ka Marie Jeanne. Bonjour Ibutu. Nangaki na yebisa yo kaka yoza Ibutu Jean-Peter nga aza Emilie Bomba ya Marie Jeanne Bolole. Ane obandaka théâtre nga na yebi na ngati. Ane nga pe na banda théâtre yo yebi te. Tokutani pa papa Ngobila nelonga papa kuna biso na lelo nde Nzambe abamboli nga na yo lelo tokoma na nzonzi. Vi na yo oyo menaka eza vi na ngati. Voilà. Ngano to avi moko te. Soki osengi pardon okei na ngambo yo olingi. Est-ce que ngambo koloni na sina bengo mpona nso Ibutu kokende kuna te kosala boye te. Ata mokolo moko te napekisa osala vi na yo po nazani mwasi na yo nazani ndeko na yo toyaka bandeko na ndenge ya théâtre po toumela topesana mingi. Siko koma yo okende osala émission na yo otanga kombo na yo. Est-ce que nga nasala bémission natanga kombo na yo? Voilà. Okende olobaki o Marie Jeanne Bolole ajoa be na bomi carrière na ye na nini onga bomi carrière? Fukama. Ok. Toi si sa voice parce que voice. Marie Jeanne au 50 to malili. On ne jouait pas Kevin, on ne jouait pas Jérémy, on ne jouait pas Cardozo, on jouait na Canal Congo, on jouait ka bani bakaria mado batunyo on jouait ka. Siko na ebite yo lingi ndenge yo okay ko senga pardon. Ngai pe na landa yo Ibutu ko ngano to na vimo ko nganga pe ke senga pardon. Voilà. Ibutu s'il te plaît ngano to zata na kanda te to na ebite. Ok. To swani ngano to bundi te. Na ebite soki ndemini na moyo so ngoko msangi ndemini na ebike ngano to abien. Ok, merci beaucoup. Et l'autre côté, aux hommes, mais na cadeau na biso vraiment, ayambi cadeau na biso, pour cadeau na biso nenga za bongo, azangi bongo suma machine wana. Si, ouais. Azana ngoso monta 10 fois. Maintenant to pesi yango, pour to madame Belvie, to so menini puta. Ba super côté ou ta rapport et 10 et 15 ya madame Belvie, super. Ce que to yele ni. Le PCT, tout à l'heure, parmi Moussala, et l'autre, mais maman implique dans Moussala, ils ont une machine. Voilà, pour ta la paix, une machine, on a erné sur maman Belvie. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux Ok, famille Libota, merci beaucoup. Tozaka, wana ba communicateur, na ba communicatrice. Yemo madame Belviti a lobi que na comprendre que batu balingangai parce que eza à l'occasion de rien te batu ya âge ya Belvi basé belé na Congo, bata niveau na yeba o ba osana ye musala ndenge mo basé belé na Congo, mais communauté mo boye sangana ba créer combo ya famille Libota pour ko soutenir madame Belvi. Lelo to moni bo matisa ki ye na bapano. Tomoni ba tiktokers o ya famille Libota ba yo pesa matériel ba caméra ba micro et tout bino pe lelo ba communicateur na ba communicatrice bozu idée ya machine bozo batela donc otala bo na mutu azana bagage nto bato bazo batela nde musala madame Belvier tenga mate oui ezala mabete image ezala mabete kuna ka boza makasi ya Pamela merci beaucoup na lo bane loko mo boy ba protéger ke loka malamu Pamela iloko muta kosote ba batela ke loka malamu eloko no o eza ya valeur il faut le protéger ngo et lelo madame Belvie ndenga za bongo lelo aza génération en génération ozomo non to linga te le to mona batu moko boye ba fa na TV ba réclamer soit madame Belvie image de madame Belvie za mabe to linga ngote parce que madame Belvie aza mutu moko boye azobema un plus na médication ya batu choix ezaki à 0h pour pesa madame Belvie cadeau ezaki pourquoi d'abord vendredi on ezalaki pour asalaka chaque vendredi il y a début de semaine ezara à sacrifier ngo donc abonza ngo pardon il y a fin du mois plutôt à ça ngo donc pour
aza place ne wana donc a sacrifier ngo chaque vendredi on des restaurants et 4 à 19h wana tout wana etikali wana donc mutu tout so ngo participer na prière et pas madame Belleville ya kawana ezaki eloko moko toyeba ke ezaki mukolo ya veille na ye ya prière et tombé que le 12 le 11 prière le 12 anniversaire na le seul moyen autokai ko mona ko honorer il qu'il faut tokeneka na la lié na ye ya prière na ye parce que na moment ezaki na moment ezaki que to pesi cadeau oyaki mais asengi biso abi est-ce que bon participer na non bravo bravo maman bravo bravo talisa biso comment monde ezotambola comment na kati ya mokili bato bazali comment mutu mo boza na passe omoni mutu mo tambola ba jeep ozolinga koanvie mutu wana oyeba asombe mutuka na ndenge nini effort nini asalaki madame Belleville déjà azotalisa biso akwa bona kelanda biloko mokili voilà siko mutabongo pamela yo protéger te mutabongo yo kotika musana ebeba mutabongo okolinga kutu teka azanga ta trépied azomema un plus na bato misongo ke mutu mo asambelaka na ete ozomona asambelaka te metanga avandi bo atali film éducation avandi atali film na biso oyo papa mbanga komaki pasteur o tosaki totosa deuxième saison longo bato baosenga troisième saison voilà temps de la fin otali temps de la fin ozo comprendre que muto ozomona pamela topesi mpe cadeau tokokei na biso mais alobi est-ce que bokoko participer na prière te na nga mutu osuplie bino mpona kosambela oyo eza babien privé ya vie na biso c'est pas donné à tout le monde mutu mosusu boye na 0 heure wana bopesi azocalcule bino bokende heure nini boke etali ete donc okoki nous a pas problème na nzela donc ils s'en foutent mais madame Belleville donc elle a compris que non les abongo bana bako rater bénédiction te bako rater le pamboli te il faut participer à la prière voilà mais ça facile pété comment on a acte wana bopoza ki wana et la qui sa bolingo o bolakisa devant madame Belleville oyebi ba prince Luamba baza ba marié batiki bana na basi na ndako na bana préféré ba yo lala na prière ya madame Belleville c'est que bazui quelque chose oyoka ki prophétie ba pesa pas noko prince oui babi keba na mwaso alela kataka tolo na se prince Luamba keba na mwaso ebo tolo abi ko tolo na se po soki nza aleli nza ba frapper yo eloko ba mama Belleville wana yaya bato ebele bazoya kofinga madame Belleville de gauche à droite en soi bosoko landeli bango madame Belleville asala bango loko te lelo mwaso wana soka bandi kolela pa nzambe maya misu na ye yana oyebi so bazuma bakata bilamba ba tendresse babela maboma tala kolela ya mwana mwaso ataka tolo na se et surtout soko aza innocente voilà ayebe loko te na contribuer peut-être na ba vie na bino wana place olo na tenga zimbo na garantie na pesi yo olingo bala mwasi na yo za na mbongo tenga na zimwa quelque chose na nga et petit rien na nga na pesi yo okiko participer na mariage na yo mais yo vanda na TV po finganga nga na leli na se pandelo bonga te très bien ozomona akoma na niveau sala bongo te parce que ayebi ke justice a solo eza pa nzambe ozomona azane te mutu mo bona pesa bino na beta bino ba copyright po botanga komba kanta na chose grave bo finga mutu biso tolobaka oui peut-être to koloba komba mama sila to sila mais mu comment te que notre komba no finga sila o finga sila makolo sila makolo so sila bisalu makolo so non esimba te na koya ngo na TVT eleka te pamela ozomona mais bango ba oso courage o finga madame Belinda yo ya mama na yo Belinda Kanzi kofinga na sexe ya mutu opeza ngote yango moni za nature na bango ezot ki pete de génération en génération to moni maman mko avai na kiti ba superme nous sommes où tokende wapi telle mère telle fille maman zalaka na papa edikaka bana te mingi bato ba edikaka bana eza pas maman maman mkola vandi na plateau azoya koloba bali toza wapi mwasi aza mutu moko boye pamela je jure devant Dieu nga banosa santa bo pona ba bêtise eza moyen 0 mais lelo je jure devant mon Dieu pona loba eloko moko boye peut-être na TV non mona te on dirait batu ba oyinanga
pour na komo mona na komo ka sondo na mi moni siko ke na mwasi na zape na valeur à mwasi na o mériter ndako libala na o mériter vie mususa sika na zo mériter sama pesa nga mobala kitoko apesa nga bana nga mususa ya sika ya kitoko siko bana nga ta bavai na TV pona ebi ke santa bo esi na raté lelo so na bali na mona ngo awa ti baba ko ne basala nga ba ko kongolela nga ba biso na santa bu ne ba ne basala ka ba pesa pamela ebomela ngelo côté mobala alingi nga otala le passé na nga te otala lelo le présent na nga ozo mona oui le passé na nga soko bola na peut-être cause à soni ko ta moi wana na okene na moi ça le ba bêtise mais le présent na nga za kitoko mingi na kati na Yesu ozo mona naza na ba valeur moko benga moto na mi vanda na mi kumsa nzambe nga ba nzambe ezwaka lokumu mais à travers madame Bellevie sikoyo muta bongo yoko bisanga kene za bongo madame Bellevie ata lelo ndenge aza bongo nzambe va permettre te bat ba combattre ye. OK, bien quand on lobi lo moko eza très capital bat ba combattre ye te ko ba longa ye na yamba yo tellement moi kala na émission to moni ba sortie médiatique et bimaki ba ba sa ba kabal o ba otinda ba ko ba futa bango mbongo ya témoigner que madame Bellevie asenga bango nikuwa ya ba fête ozwaki ondeni vraiment en tout cas ndeko nanga mobali wana nzamba lola pambola yo amema musana musika amen po Pamela moni réputation mutu ba somba kate si réputation mutu exacte que na okoma ni histoire à vie na papier brillant et puis na zone ça na papier très bien non une fois c'est fini et si éducation na ngande baby valeur na ngande et ça bafoué devant tout le monde mozo mona mobile moko ba ya va na TV azo témoigner o ça que batu ba futanga mbongo pona ko ridiculiser personnalité à madame Bellevie oyo mona mosa bataza innocente apesi nga te lokote oyo nini onenga za bongo asalingata mabe moko te comment na koyo kosele makambo comment na koyo kondima na lia mbongo ekosila mais mwana mwasala soka avanda azolela lelo nga na lambaka nasalaka bamisala nga babenga nga partout mais soki lelo nzamba mpe akoki kopinir ngai na kolela mwana mwasala nga mpe mosala ngai kende te osalela ngai voice tofuta yo mbongo olobaki no mama Bellevie apesaki yo mbongo olokotela ye babiloko nyonso to ezalaki wana ya fete badesho batikaki omemela ye mama ya wapi aza na tikala okabela nga ta 10 francs na ete sikoyo na oluka na yo okosa makambo na komone par rapport ya kwa yaya nga na chrétien nga na mona ay ko reconnaître tali que non ngai na koko participer na lisumu wana te madame Bellevie limbisa ezaki déjà projet ba tout monde ba yé pour tant moi déjà ya moi ça yaki nango ba ke ko luka lisusu moi mobala na ma tellement ba yebi ke azala a participer kana ba feti oya ba comédien alambaka ba tel ba bi voilà c'est le moment yango muto to ko utiliser pour ridiculiser madame Bellevie moi na mobala wana donc nzamba pambola yo voilà merci beaucoup bien kazanga toujours mon voix. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air au beaucoup vraiment la banda pour Nabino. C'est bien moi votre humble servante, Pam Simatondo, autrement dire la star.
maman leki ya famille Libota, la fille qui dérange défenseur, il y a sœur il y a Belvi Kandi la patronne qui est poutine de l'écriture, tabita ba comédienne, c'était ya baoba richesse ya Congo na monde ya comédie. Maman oyo ça la biso musala kitoko ezomona na miso batu. Maman ya ko longola théâtre na mbota likaso ya na mon enveloppe akaki, c'est Belvi Kandi la patronne qui est poutine de l'écriture. En tout cas, merci beaucoup maman na ba film kitoko zo ko mela biso, ba film kitoko, ba film éducatif, ezo éduquer masse, ezo éduquer société. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup aussi na papa Sam pour le nécessaire, papa Faustin Ngombo de Bruxelles et pourquoi pas maman bébé Djema, la maman qui dérange. En tout cas, famille Libota, oye, famille Libota pas de distraction, famille Libota to consommer film na biso et vous allez vraiment bien makasi film na biso na kombo ya Zigouher, to consommer film et puis que kota ba film maman Belleville écriture à ratakate. En tout cas, ba joyeux anniversaire aussi à madame Belleville, longue vie, prospérité, nzamba bakisela. On a pas na lobaki faut que ça 200 ans. Bola moueleke belé. En tout cas, on a vendu pendant la veillée de prières, on a monté pendant plus de 100 personnes. Oh bah ocha madame Belville na kati ba sambela pona ye. Bongo bino bato bo sa ba kabal. Ezane fait mon côté na nzota Belville kandi parce que bola moueleke belé. Tout le ba elo mo autant to ya o défendaka ba valeur, to ya o défendaka Belville kandi te. To défendaka ba valeur o ezana kati ya Belville kandi ba filme oyo a komela biso. Au moins madame Belville jour anniversaire na ye bato belé ba sa ba fitilité, donc ba boîte ba mela ba masanga ba langue en fait. Mais madame Belville pour l'anniversaire a préféré aller à orphelin, aller à orpheline, à ça la veillée des prières. On dit que na 4 ya mutu nous sommes en veillée des prières, on a moi quelque chose, on a moi bénédiction. Côté nous sur que nous sommes au fond les portes ils la bloquer en fait. En tout cas tout consommer film et ils en a belle production et vous allez bien makasi. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles. Maman bébé CJ, la maman qui dérange, regarde ma garçon Paris. Natacha Boulala, patron, j'ai été sali aussi. Papa Sam pour le nécessaire. Bambo tenue belé à Londres. La maman chérie à moi si Bambo tenue belé. Maman Germaine na Katia France. Maman Gina Mabiala, j'étais sali aussi. Maman Gina Mabiala, en tout cas, Bola Moleke belé. Maman Gina Mabiala, félicitations et merci beaucoup aussi à Maman Gina Mabiala. Le lot vraiment la plateau na zanga mon côté na zana moi na suka ya famille Libota na kombo ya Bianca Zanga. Hein? To solo la moi kala moi ba dio na biso obo sepela na ngo kitoko makasi vraiment na zoe moi kala yango lelo na préféré pe na zo lisusu moi na suka ya famille Libota na kombo ya Bianca Zanga to mekana ko solo la makambo ya film na biso na kombo ya Zigouher ezo le kandenge nini. Enoki luzolo soko za parole mo na ifongoli langa plateau na yamba moi na suka ya famille Libota na kombo ya Bianca Zanga. Bianca bonjour, bonne santé. Oui, bonjour Pamela Matondo. Bonjour Batoné, ça te va bien. OK. Bonjour Naemoko, la patronne. Voilà. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, maman. Si. Que du bonheur, que Dieu te garde, te protège aussi. Donc, Nzambalo la vraiment salo ya malamu. Amemo na banzela o mokile koko memo te bitumba nyonso tout vraiment Nzambalo ngisaka yo. Voilà. Merci beaucoup na dongo Lesa Nzamba Versas Odette Lesa maman na Leslie. Un grand merci aussi à Niki Lesa, Nefi Lesa Motema ya papi. Merci à toi, joyeux anniversaire encore. Il y a Irène qui a lutté à Motema Richard. Merci à Nadine qui a lutté, à Jocelyne qui a lutté, à Karine Zanga, Patricia Banco. Agent César Moko, Adajo Lubanja, Turki Luanda, Turki Paris, et Paiwa Rose Mengazali, Bibi Chimoussa Mbaïko, pas décoration. Merci à le roi célèbre. Un grand merci aussi à maman José Loussadisu. Joyeux anniversaire à la maman chérie à moi aussi. Oh, la maman chérie à moi aussi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à Nanou Lungengo. Joyeux anniversaire à toi, Nanou Lungengo. Et merci à maman Claudine Bokatola. Et merci à maman Annie Basiper, maman Aningo Yamputu, maman Gina Mabiala, Bola Moleke Belé. Bola vraiment maman Gina Mabiala Eleke Belé. Un grand merci à maman Ewin, papa Godard Ediko, papa Alengui. Vraiment, merci à Enoch Luzolo Aza derrière la caméra. Merci à Papa Migra, merci à Noro Prince, merci à Rihanna Solo, merci à Tonton Jerry Kobekto, que c'est pas même à Tondo, ma question et puis Biano. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga, ma question ngai Biano yayo. Bianca Zanga lelo o babenga ko s'appelle défenseur ya madame Belvi. Et lo koni ne sala lelo ba groupe théâtral les ebele, ba chaîne YouTube les ebele, o ba comédien pe ba o sala mais yo préfère madame Belvi pourquoi? D'abord, Pamela Matondo, merci. Avant de répondre à la question, non, yebisa bato batal rabiso bela production eza na ba norme nango eza pe na makambu nango minene vraiment
bato baotomona nga naotosala presque nakoloba presque 2 semaines baomona nga vraiment naotourne te naotanga koma madame Belleville te naoloba te nazalaki suspendi naoti vraiment kozala suspendi pour comprendre que non toza na banoko oyo basalaka maseki te soki osala eloko moko ya mabe basepeli nango te d'abord il faut ozala vraiment bakopesa sanction ovanda est-ce que na ngambo ya kote kuna Zoom aza na monopole opesa Miss Lolo vraiment suspension oste olobe eloko moko bovandi vraiment boabi te ozwi na suspension nayebi te soki milange kekende kezonga makofi kebetama yo vandisanga na chaîne nango vandisa ngai mais na famille liboto tozala bongo en tout cas merci na bandeko nyonso to na beti bango libaku na famille libota na bato tenga na nanga kabase lekoya na mai te mpona senga pardon bisengelela te nabi merci na banoko ya famille libota oyo baprotege ngai quand même en tout cas merci nzambe alola apambola bino vraiment famille ezalaka boye so nasali mabe naza mwana il faut vraiment navanda mpe nano soki osala eloko moko boye eza mabe donc il faut vraiment mokili comprendre ke osalaki mabe vraiment en tout cas merci na noko prince et namona vraiment kia bolingo ezalaki vraiment merci yaya pamela matondo na question posé ngai nakokoloba eloko moko bolobi bien bagroupe ya théâtre eza ebele non bagroupe ya théâtre eza ebele mais pourquoi napona bela naoloba pamela matondo tu sais dans la vie moto malamu oyoka bolamu nde na bato te mais otangeka na elongi omoni moto aza motu malamu ozomona madame Belleville abandaki kozala insulté banda 2015 bafinga madame Belleville jusqu'à présent donc azalaki déjà motu moko boye so namoni ye kaka na bando oyoka esengo donc so namoni ye naza kose souvenir na matanga pauvre pululu baya bavanda wana baosola na master brimbo abeta masolo baosika kaka makambo na bango boye na moto na ye wana abetinga boye mwasa soni mwasa loba bêtise na TVT ozomona siko pamela matondo na vanda na tala boye peut-être eloko moko boye nga na banomona ngo eza lokola honneur quoi na nomona ngo nga bid non vraiment carrière na nga mana eza boye dalali na sans tabou ozomona siko to na vanda na moi mutu mo ebisinga ke mwasa soni ebisinga ke no oza mwasa soni mwasa zaka boye te boye na boye akomi kotalisa nga balinie comment mwasa za muta valeur comment anamela vata na vanda na tali nga bi mais non aza mutu na kovanda teke na loba so ndeni te aza mutu mo il faut kaka na loba bolamu il faut nazaka pembeni po so naza pembeni na ye na comprendre makambo ebele ozomona donc voilà lelo tomoni surprise oyo bino ba communicateur na ba communicatrice bosali madame Belleville ezaki idée ya nani pe bo préférer kopesa ye ordinateur ezaki dit ya nini ya kopesa ye ordinateur wana madame Belleville a sa valeur et puis a sa icône. Toza na mbongo te otokopesa madame Belleville. Mais tokosombe loko mobo e marqué madame Belleville. Ozomona po mbongo tolukele mbongo combien? Otokopesa madame Belleville et si ça passe de si ça nzalane. Mais de so kazi machine mo kazo monter avant na vite et tala tango tonton Mundirba azui idée ya kopesa machine wana yo ke lo moka lobi alobi vraiment na ndimi ke boza vraiment ba communicateur na ngai ozomona bolingaka nga vraiment et place na ekovanda na tali na bino madame Belleville akozwa mpe temps ya kobana otanga kombo na biso merci Prince merci Rihanna merci Samigra Amba merci Plasma merci Mutubo mais ana temps wana te parce que akoki koencourager biso na buzoba ta va na kiti olia lobeloko mobo akotisa bakombo na biso na kati oyo ekememata eloko te ozomona mais na cadeau na biso vraiment ayambi cadeau na biso po cadeau na biso ndenge aza bongo azangi bongo suma machine wana aza nanga kosoma nta 10 fois mais tant topesi yango po totali madame Belleville tosomeli liputa basipe akuta eutaka po toye 10 eye 15 ya madame Belleville super soko toyele nini tolongo pesete totalika parmi musala na eno eloko ekoko mema moi un plus na musala na izaka machine voilà kotala pe boye machine wana nyonso mama Belleville tango monter rappeler na bino nyonso ozomona en tout cas tozaki vraiment na eloko te et puis
na pesi na nous merci na muto azaki likanisi wana nzamba lola pambola ye en tout cas nzamba lola apambola ye donc abakisa encore d'inspiration encore parce que c'est pas donné à tout le monde au monde que mutu mo baza na souci ya mutu mo aza ba mbongo ne mais bato mo peut-être musu boza ba pauvreté mais bozui eza ndenge mon côté mais bon c'est pour moné kaka po bo sepelisa mutu wana c'est pas facile en tout cas. Merci beaucoup na famille Libota Mobile. Ok, famille Libota kaka merci beaucoup tozaka wana ba communicateur na ba communicatrice. Yemo madame Belviti a lobi ke na comprendre que batu balinga ngai parce que eza à l'occasion de rien te batu ya âge ya Belvi basé belé na Congo, bata niveau na yeba o ba osana ye musala ndenge mo basé belé na Congo, mais communauté mo boye sangana ba créer combo ya famille Libota pour na ko soutenir madame Belvi. Lelo to moni bo matisa ki ye na bapano. Tomoni ba tiktokers o ya famille Libota ba yo pesa matériel ba caméra ba micro et tout bino pe lelo ba communicateur na ba communicatrice bozu idée ya machine bozo batela donc otala bo na mutu azana bagage nto bato bazo batela nde musala madame Belvier tenga mate oui Pamela mabete image za la mabete kuna ka boza makasi ya Pamela merci beaucoup nalo bane loko mo boy ba protéger ke loka malamu Pamela iloko muta kosote ba batela eloko malamu eloko no o eza ya valeur il faut le protéger ngo et lelo madame Belvine ngaza bongo lelo aza génération en génération ozomo donc to lingate le to mona batu moko boye ba fa na TV ba réclamer soit madame Belvine image madame Belvine za mabe to lingango te parce que madame Belvine aza mutu moko boye azomema un plus na médication ya batu azomema un plus na batu mizomona ke mutu moko asambela na été ozomona asambela te metanga avandi bo atali film éducation avandi atali film na biso oyo papa mbaka komaki pasteur o tosaki sa deuxième saison longo bato baose na troisième saison voilà temps de la fin otali temps de la fin ozo comprendre que muto otalisa biso comment monde ezotambola comment na kati ya mokili bato bazali comment mutu mo boza na passe omoni mutu mo tambola ba jeep ozolinga koanvie mutu wana oyeba asombe mutuka na ndenge nini effort nini asalaki madame Belvie déjà azotalisa biso akwa bona kilanda biloko mokili voilà siko mutu abongo Pamela yo protéger te mutu abongo yo kotika musana ebeba mutu abongo okolinga kutu te azanga ta trépied olinga te et choix o ezali ke tomona ke ebele balinga basala ba divers na moi basala ngo na soir ya ba 20h 21h ba 18h ko ba mela ba bina balangwa mais bino choix ezaki ya 0h ko pesa madame Belvie cadeau ezaki pourquoi d'abord vendredi on ezalaki pour asalaka chaque vendredi ya début ya semaine ezara akota a sacrifier ngo donc abonza ngo pardon il y a fin du mois plutôt asalaka ngo donc pour azo place ne wana donc a sacrifier ngo chaque vendredi dans des restaurants et 4 à 19h et wana tout wana etikali wana donc tout so ngo participer na prière et pas madame Belvie ya kawana ezaki loko moko toyeba ke ezaki mukolo ya veille na ye ya prière et tombé que le 12 le 11 prière le 12 anniversaire na le seul moyen autokai ko mona ko honorer il qu'il faut tokeneka na la lié na ye ya prière na ye parce que na moment ezaki na moment ezaki que to pesi cadeau oyaki mais asengi biso abi est-ce que bon participer na non bravo bravo maman bravo bravo osomona Pamela to pesi pe cadeau to ko na biso mais lobi est-ce que bon participer na prière tenanga muto supplier bino pour na ressemble eza ba bien privé à vie na biso c'est pas donné à tout le monde mutu musu boye na 0h wana bo pesi azo calculer bino bo kende r nini donc ok nous avons problème là donc ils s'en foutent mais madame Belvie donc elle a compris que non les abongo on va rater bénédiction te va rater le pambolité il faut participer à la prière voilà mais ça facile péter comment on a acte on a proposé qui on a et là qui sa bolingo o bolakisa devant madame Belvie ko to yebi ba prince Luamba baza ba marié ba tiki bana na basi na ndako na bana ba préféré ba yo lala na prière ya madame Belvie c'est que bazui quelque chose oyoka qui prophétie ba pesa pas noko prince oui
babi keba na mwaso alela kataka tolo na se Poesi Luamba. keba na mwaso ebo tolo abi ko tolo na se po soki aleli nzamba frappé yo eloko ba mama Belleville wana yaya bato ebele bazoya kofinga madame Belleville de gauche à droite en soi boso kolandeli bango madame Belleville asala bango loko te lelo mwaso na soka bandi kolela pa nzambe maya misu na ye yana oyebi so bazuma bakata bilama ba tendresse babela maboma tala kolela ya mwana mwaso ataka tolo na se et surtout soko aza innocente ayeme loko te na contribuer peut-être na ba vie na bino wana place olo na tenga zimbo na garantie na pesi yo olingo bala mwasi na yo zo na mbongo tenga na zimwa quelque chose nanga et petit rien nanga na pesi yo oke ko participer na mariage na yo mais yo vanda na TV po finganga ngana na leli na se pas no bonga te très bien ozomona akoma na niveau sala bongo te parce que ayebi ke justice a solo eza pa nzambe ozomona azanete mutu mo na pesa bino na beta bino ba copyright po botanga komba kanta na chose grave bo finga mutu biso to lobaka oui peut-être to koloba komba mama sila to sila mais mu comment que na to koma no finga si o finga sila makolo sila makolo so sila bisalu makolo so non esimba te na koya na TVT elekate Pamela ozomona mais bango ba oso courage o finga madame Belinda yo ya mama na yo Belinda Kanzi kofinga na sexy ya mutu opeza ngote yango moni za nature na bango ezo kipete de génération en génération to moni mama mko avai na kiti ba superme nous sommes où telle mère telle fille maman zalaka na papa edikaka bana te mingi bato ba edikaka eza pa mama mama mokolo avandi na plateau azoya koloba bali toza wapi moi si aza mutu moko boye Pamela je jure devant Dieu nga bano sa santa bo pona ba bêtise eza moyen zéro mais lelo je jure devant mon Dieu pona loba eloko moko boye peut-être na TV non mona te on dit batu ba oyinanga pona komo mona na komo ka sondo na mi moni siko ke na mwasi na zape na valeur a mwasi na o mériter ndako libala na o mériter vie mususa sika na zo mériter nzama pesa nga mobala kitoko apesa nga bana na nga mususa sika ya kitoko siko bana na nga ta ba vai na TV pona ebi ke santa bo esi na raté lelo so na bali na mona ngo awa tiba ba kundi basala nga ba ko kongolela nga ba biso na santa bunde ba ne basala ka ba pesa Pamela ebomela ngelo côté mobala lingi nga otala le passé na nga te otala le présent na nga ozo mona oui le passé na nga soko bola na peut-être cause à soni kota moi swana na okene na moi sala ba bêtise mais le présent na nga za kitoko mingi na kati na Yesu ozo mona nazana ba valeur moko benga moto na mi vanda na mi kumsa nzambe nga ba nzambe zwaka lokumu mais à travers madame Belleville sikoyo muta bongo yo bisanga kene za bongo madame Belleville ata lelo ndenga za bongo nzamba o permettre te bat ba combattre ye OK bien quand olobi lo moko eza très capital bat ba combattre ye te po ba longa ye na yamba yo tellement moi kala na émission to moni ba sortie médiatique et bimaki bat ba sa ba kabal o ba otinda bat ko ba futa bango mbongo ya témoigner que madame Belleville asenga bango nikuwa ya ba fête ozaki ondeni vraiment en tout cas ndeko nanga mobali wana nzamba lola pambola yo amema musana na musika amen po Pamela omoni réputation mutu ba somba kate si réputation mutu exacte que na okoma ni histoire a vie na papier brillant et puis na zone sango na papier très bien non une fois c'est fini et si éducation na ngande baby valeur na ngande et ça bafoué devant tout le monde mozo mona mwana mobali moko ba ya va na TV azo témoigner o ezake batu ba futanga mbongo pona na ko ridiculiser personnalité ya madame Belleville oyo mwana mosa bataza innocente apesi nga te loko te oyo nini onenga za bongo asalingata mabe moko te comment na koyo kosele makambo comment na koyo kondima na lia mbongo ekosila mais mwana mosa soka avanda zolela lelo nga na lambaka nasalaka bamisala nga babenga nga partout mais soki lelo nzamba pe akoki kopinir ngai na kolela mwana mwasi na nga mpe mosala na ngai kende te
osomona ayi ko reconnaître tandis que non ngai na koko participer na lisumu wana te madame Belleville limbisa ezaki déjà projet bato mo ba ye po dato mona déjà ya mwasa yaki nango bake ko luka lisusu mo ya mobala na tellement bayebi ke azala a participer kana ba feti oya ba comédien alambaka batali babi voilà c'est le moment yango muto to ko utiliser pour ridiculiser madame Belleville mwana mobala wana ndoko nzamba pambola yo. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga toujours mon voice moko ya Marie-Jeanne Bololé o ezo circuler pour ngai tant que mutamaye le côté la voice wana na mona loko o ya mabe Marie-Jeanne alobi na katité to mona ki bato ba yana ba sortie médiatique babimisi voice ya Marie-Jeanne sortie médiatique ba loba ke bato ebele ba osenga maman muteke pardon to moni voice ya Marie-Jeanne o bazo forcer ko senga pardon mais Marie-Jeanne ba pour na ye o ya tenir to mona ngo mabete mais to moni to babimisi yango parce que biso to lobana ba preuve to yo kana voice ya Marie-Jeanne oyo na ebité Bianca okoko lobani ni pona makambo no to yo ka Marie-Jeanne. Bonjour Ibutu. Nangaki na yebisa yo kaka yoza Ibutu Jean-Petenga na aza Emilie Bomba ya Marie-Jeanne Bololé. Ane obandaka théâtre nga na yebi na ngati. Anenga pe na banda théâtre yo yebi te. Tokutani pa babango bila nelonga bapako na biso na lelo nde Nzambe abambolinga na yo lelo tokoma na nzonzi. Na yo oyo menaka eza vi na ngati. Voilà. Ngano to avi moko te. Soki osengi pardon okei na ngambo yo olingi. Est-ce nga mokolo nini asina bengo mpona nso Ibutu kokende kuna te kosala boye te ata mokolo moko te napekisa osala te na yo po naza ni mwasi na yo naza ni ndeko na yo toyaka bandeko na ndenge ya théâtre po toumela topesana mingi siko koma yo okende osala émission na yo otanga kombo na yo est ce que nga nasala baémission natangaka kombo na yo okende olobaki o Marie-Jeanne Bololé ajoa be na bomi carrière na ye na nini o nga bomi carrière donc sur laquelle je côté moko boende kage na ngai mati. OK, bien quand suka na wana voice za mulai ozo ondeni. Marie-Jeanne za maele. OK. Ah, trop sage. Hein? Voilà. En tout cas félicitations. Ozomona. Ya on a ebisaka yo ba ko ba protéger bato te. OK. Ba protéger bato ata eloko moko te. Est-ce que Ibutu ya Jampi aza nani mpo banotindaka bato banosengaka bapardon. Voilà. Ye aza mutu oyo ye alingi abanomanipule bato nyonso to lolenge amanipule bato misusu. Manipule bato? Mais oui! Eza loka maloba mo mutu mo balatisi ye kindoki ya kimokolo inconscient. OK. Donc ndenge mutu mo bakomi koamfute vraiment ko bakomi koutilize bapesi maloba soko olobi na mutu boye pa esimba Marie-Jeanne asambelaka yaya okoka te. Alobi ne bien. Toi bandeko te, toi bandeko kati ya théâtre. Ani yo banda théâtre nga na yebi te, ani nga pe na banda théâtre yo po yebi te. Nzonzi mutu sangisi biso. Mais comment soki yo kesenga pardon? Oyebi oyo sala yango kesenga pardon. Nga na finga mutu to otinda nga na senga pardon par rapport ya quoi? Après ça na fa na kit na sengi pardon bobi na nga fukama. Fukama. OK. To si sa voice parce que voice. Eh Marie-Jeanne osenga ntoto malili. Na jouer pas Kevin, na jouer pas Jérémy, na jouer pas Cardozo, na jouer na Canal Congo, na jouer ka bani bakaria mado batu nyonso na jouer ka. Siko na yebite yo lingi ndenge yo OK ko senga pardon. Ngai pe na landa yo Ibutu lokanga no to na vi moko nga pe na kesenga pardon. Voilà. Ibutu c'est ngano to zata na kanda te to na yebite. OK. To swani ngano to bundi te. Na yebite soki ndemini na moyo so ngo komisa ngene ngana yebike ngano to abie. OK, merci beaucoup Bianca Zanga. Alors bien jouer na partout azana problème. Mais oui, azana problème na mutu te. Siko tongo yo so ya ko lukele ke lokola o te omoni, il faut luko comme pas mutu boyo comme olobela mutu boyo, o senga pardon pas mutu boyo. Ba Marie-Jeanne basali nini? Osomona ngote ke mwana mobali ya bongi boye te, za malamu te, za mabe oui. Bakarater za bakarater ba pene. Bato balinga toujours ko utiliser bato ezaka bato bazaka deux fois. Donc nous avons à diviser pour ya régner malamu. Ce que Marie-Jeanne pas tellement sage et belé à comprendre. Pourquoi? Mais si on a retourné la voix et bien la télévision pourquoi? Parce que ça qui n'a privé entre bango mi balé.
kayango na lobi ozomona ngo te ke zoba otika zoba po eza fali akosa te kata zoba na famille na ye ozomona eza na rapport moko te kutu soki azalaki sage ayaki mutu moko mayele voice akoko otyango na tv te soki aza ma mutu moko baza sage aza mayele alinga komioka soni voice oyo alinga atyango na tv te po marie na kitisi asopi ye Marie na sopi makasi na voice koyoka voice oyo Marie na sopi Marie na kitisi ye mais comment yo ngano to bandeko te to kuta na théâtre mutu esangisi biso boni yo keno yebisa ngana senga pardon na senga pardon par rapport ya nini Marie na mutu 12 oyo sengi pardon kana changa finga nani yelanga mutu na tonga po na tourna na ba chaîne presque ebele na raki na mutu te. Pourquoi yo tinda ngai na kesenga pardon par rapport ya nini sala ye nini omu ngana na pese kombo makolo soso te voilà pour na na ma culpabilité moko boyela tanga nzoto fona kesenga pardon si et longwa te parce que makolo soso to kotika te ozomona na finga mutu te na ye na mutu te ke o te oza soki ndenge ni kingo esembwama te na ye nanga mpe na makolo soso te siko pardon nini yo ibuto otinda marie na senga tosengi pardon lelo tikali na culpabilité ya vie mobimbe kotikala kolongwa te so balobi makolo soso na bapesaki kombo batangi kombo na o siko tosai ndeni yaya oyebi eloko moko boye pardon fuma bato baeskize ngai moto alobi ngai naza porte parole ngai nayebi baporte parole eza lokola baye na biso Roger Ngandou Basankara de Nkuta oyo azozwa héritier ibula azwa message à faire rigola aoya nangona azoya ko transmettre biso na TV ke président faire rigola signé date mkolobo asala bobo na bo siko yo zaka porte parole pembe na madame Belleville o annosaka bato nini oanosaka nini osalaka nini pourquoi yo moko oza mokolo oza komiyeba te oyo yo oza ozokota na je moko boye peut-être yo moko okokota na monde si je savais omi regretele pourquoi ngai nalobi boye ozomona ibutu omanipule Marie-Jeanne te obingai maso na lokwa yo na ngena ya te na ngena za voice na te Pamela ngana otina Pamela sala bo oye na ngana maloba bo Pamela pona zima loba na TV seke na liboma na mayele te mutu amona make voice mutu kiti so makasi na voice bo asili so makasi asili so nguya et puis yo va na TV pour loba nini ke émission ozi voice bo so ngana oto solo na privé jamais na koya obimisa ngona misa batu ekitisi mutu aye nango na misa batu parce que Marie-Jeanne alobi na ye bien alobi clair mutu otinda mutu azate biso nyonso to amikolo to yamboka mboka to okutana na musala bianka zanga question na biso ya suka poto chite to mona kande bakumisaka Simeon na ba voice nyonso Simeon ya kanango mais lelo Simeon akomi na bango ki rankini lelo ba olinga zo Simeon te ba osepela na Simeon te bakomi na rage ya Simeon finalement to okena makambo wapi non babundi te bakobunda baoya nango na TV tomona bango na plateau babundi noloba mikamba sola tokomona bango babundi na TV kasi bango balingaka bongo bavoice fo ezala bapesaka bango barenie suko baonyonga oyo kuna yebi ke bavoice ya pa Zuma Zuma mpa bavoice ya pa nanga bavoice ya pa Malika sikoyo Zuma mpa komi konyonga Zuma aza ibutu révolté naoloba na yo Zuma aza ibutu révolté po Zuma déjà komi kodéclare déjà ke Simeon aye lobi bapesi role eboni nga nzeta mobesu banda na bandaki ozomona yaya bakopanzana na eza bongo po tendresse na Zuma fo babundanana nazoloba na yo bongo omoni affiche basali te batie bajournaliste kasi nombre batikali bango wana oyo mama confirme ayebi ke batraître na bazali te omoni te batie misulolo te batraître nasi te batie Zuma te bango misoto baza te baoyo batikala bango nde baza na mama ozomona ndo omoni bakoki kobomba te basalela yango na affiche siko boni Zuma otelemi wapi tendresse place ino eza wapi Miss Lolo sokende nota pa
pas dîner na tongo bien ozora no idée tala le ndo banzulu kibino police na se bimba communicateur na ba communicatrice en tout cas Malika bimisa ba voice à papa ngwasa obi ngai so nazalo kona papa ngwasa TV nga na oyate voilà na TV nga la koyate ya kana bemission no gay nyonso ya mais lelo nzoka jale le numéro 1 parce que ya finga bana mibali ya loba ata ba yuma wana ba perdre wana balanda mwa bana basi na sima mais nzoka yo moko kutola na mwa mwa za Kinshasa tena boka mpaya o boloba ki aze loko tasala ba gag o asala ke loko te mais yo papa ngwasa okenda ko benga ko bondela cha na filme ta loko na monde si je savais Malika ko bomba te yaka na ngonyonzo en tout cas félicitations Malika parce que ozotalisa mokili ke nga naza nanga kota babakuka mais bato baza mbele double tranchant il faut mokile yeba bango ozomona il faut mokile comprendre bango siko bokosana te bosisa bavoice nyonso asime mposo bosilisi yango te olobi nango ta ya géri tokosala yango nini et je remplace emporté tokosala lango vraiment quand zanga tozowelela ngonga cameraman o signaler biso déjà kuna tokomi na suka bato ba retenir nini l'émission lelo na moi mabanga na deux personnes balinga bien kazanga bato ba retenir kaka boye zuma na tendresse bazobunda mpona bavoice ya Simeon ndenge Simeon azi bavoice apesi Malika il fallait zapa na bango basala yango épisode 1 épisode 2 Malika osango épisode siko eyepa na bango te ekembala moko epa Malika bato ba retenir lisusu zuma komi kolela ndenge ni Simeon eyeka lobi boye bapesi déjà barole na SB zuma otelemi wapi na okele mawa na ota libandi wana na moyoyo on a place à tourner, il y a aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup à Mauvais Propre Jean-Paul Kapinga, ma maman Nancy. Merci à Mauvais Propre Tito da Costa. Merci à Jana Banaka, et à Rodrigue Bangala na Italie. Un grand merci aussi à Jenny Le Aquarium Kilo ya Congo 10 fois belle. Merci à Iget Moleka, capitaine Nanga, et Ilunga Lisienne. Merci beaucoup à mon coach Otombo Maniro et Papa Manou. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à Doris Mwamba, Niki Sokala Patrona. Merci à Doris Rosimbouy International Kabobo. Merci à Nick Bams de Brazzaville. Merci à Miss Nagola Patrona Patiti Tengue. Tonton Grace, un grand merci à Chico Sana. Merci à Nick Bams de Brazzaville. Un grand merci à Chaco Sokinzambe Azonité. Un grand merci à Enoch Luzolo qui derrière la caméra. Papa na Victoria, moi na star à la star. En tout cas, bon, mon Victoria Kalamingi Tawa, te reposter. Donc, merci à toi, Pamela Maton de la plateau vraiment. Voilà, merci beaucoup. Tu as commis vraiment la souka, l'émission Nabiso, Ming, de consommer film Nabiso, Zigouer, vraiment, et autres films qui t'ont offert. Film Zigura. Ah, on a bien début, on a bien qu'un Zigura. Mère Kotanga, Makasi, dictionnaire, mère de Naozoba. Hein? Bon, et ça n'a pas signification belle en fait. On a gagné à comprendre. Zigouer et là qui si mobomi donc tiers. Nazo bomba batu na film oyo. En tout cas film est vraiment bien makasi. Donc de consommer film oyo et ça bien makasi. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, papa maman BBC Djema, la maman qui dérange, regarde Ngo ma garçon Paris. Natacha Gola la patronne je te salue aussi, papa Samon Konko le nécessaire. Et pourquoi pas na yemoko Poutine de l'écriture, maman na film qui toko komel biso Zigouer to que de découvrir nani oya kozala mobomi na film wana to oyo kada président Gesho ndinga oganga kuna. To yeba te film tema eza na débit moale. Toloba ba tableau nyonso ezate mutu nyonso azana posa ya kotala film na biso kende na Bellard production kende ko consommer film na biso kuna et kozala vraiment bien makasi. Merci beaucoup aussi à Enoch Luzolo, papa na Victoria mwana star aza star to sa musala ndete onaki. Merci beaucoup, à la prochaine, bye.